et mbote balingami na elisoso na auto ça la vidéo mon pour la frère na biso grâce lo quoi awa ezaki aussi la te mais et TikTok vraiment eza le wala YouTube te batant au sala ba analyse ou encore ba émission ba 30 minutes ah eza impossible et on bomoni ya mo ba émission sur ça volume de mais bon neti weza continuité kaka ya émission na frère na biso grâce lo quoi pour na biso bino na olopsa ba émission belé pour na bandeko na biso ba yembi ba musicien chrétien et vidéo oyo na zolo belon par rapport à circonstances au boulot moi les gars qui nande on a biso Benjamin Kayombo bande on ngai en parlant de mes frères ngana zali excepté tena marambo nanga mo pe na kati OK je suis chrétienne nazane de nouveau na yembaka na teyaka naza mosali nzambe. La Bible dit que celui qui se croit être debout ne se glorifie pas. Et bah frère Patrice bah yema confusion hein. Les lots bah côté na confusion. Et ya on a le bande onyo so bo sepela nanga bo sambela po nanga. Ba tumsu bazana kaka pona koluka kozela mabe na vie ya moto. Ye azela tota tete nga na ya okondane ba tuté na bandeli na ya pe ko juger ba tuté mais na ya oté ya bato so tangi ba épître na Bible ezali ba lettre au Paul abanda ko koma par rapport ya ba bavire ya ba délire ya ba erreur ya ba mabe o banda ko leka na ba communauté ya momoni quelque part zolo ba je crois na un Corinthien ke na yoki ba ebisingai bosoto oezoleka parmi bino ezala même pas ba païenté au point où moi na okeno obimana moi si atata na ye ba biloko wana leka na milliers ba chrétiens et abana ko koma ba lettre tango ya soka za musika ba epse non église otike ko neta mambo ezoleka tango bande ba osa bambeba il faut to loba to redresser to zonsa bande ko na nzela to otika bango bongo te misu ba osala ngo peut-être ayeba kité il n'était pas enseigné misu so oza même na moi lo yenge. Et du coup, yo oyebi so okangi mono lobi nzamba otuno. Otike inde ona kufa. Pendant que on va ressentir quelque chose. Donc, on a peine na kati. De même lobi so moninga na mabe. Ya n'hésite pas ya lo ba grande dame. Coach, yo mtote ya biso. Yo po komi andenge nini. Et en même temps prier pour moi. Bible zoloba na Hébreux 12 verset 1. Reduce. Hébreux 12 verset 1. Dans autant à verset moi liboso Bible zoloba. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nasukiwana, on nous parle des témoins. Miswe kozinga biso tout autour. Nalinga un grand frère dans la foi. Na PCMBOTE, apôtre William Fakamus. Ya lo bara bomonu ba pagano baza tout autour na biso baza na ba miso na ba pochité. Effectivement. Parce que baza batwali boso so ba yoki ka kuna elo mo eleke elo mo esali ba omona ba on ba ya mbangu na ba page bomona nde ina na ba page ba Facebook. Oh ba bambi oh songo la sali boye mambo ya nde ona biso tamara banani bana ko boira ba pétrole ba pika male metina ndenge yinda modele ko mara ba pagano et puis après ba faux chrétien pe ba ko bakisama. Alors nini eleki na kuta na vidéo quelques jours passés nde ona biso ba Benjamin Kayombo aya olia tabana nganda c'est que tout à fait normal azamutu ba filmer et ba poster ba lobi ke abanda ko mela masanga botala frère longola ba anje ko mela bien encore longonze ba longola ba je kotissima bende kotissimbo on na osana te moko mongo ali ambongo na ye frère za otombola za ko kitisa bato musu ba lobi ke non eza na masanga te ezali masanga ya Maltina ba musu ba lobi ote eza masanga je sais pas nga personnellement na ebité ce que eza masanga te mais na ko pesa conseil koloba na ba chrétien boy
c'est vrai chill et à ma bête mais le refoye baki acte tout opposaka bato ba mona ko ba observaka yo et soki eza eloko mabe yebaki et non seulement ba ofinga ba otonga yo okosambwa mais komba yesu pe kofingama et non seulement ça yebaki bato mususu ba considérer ka ba zoko lokola ndakisa tout comme obetsa bango libako ko esa bango opengo sa bango so eza eloko mabe mais peut-être on se faire comprendre yango moni vie chrétienne ezalaka na ba esenga ba discipline ya kosakana te. Il y a de ces choses là oh eza na ngo forcément lisumu te mais ekokoma lisumu. Bible zoloba kolia ndunde ya lisumu te mais soki ekomi libaku pona ndikono kolia te. Pouvez imaginer kolia te parce que aza ame oyo yesu akufela et le fait ya kobetia libaku okoki pe kobungisa nzela tomona biloko wana trop. Yango moni bandeko na ngai surtout en public tant oza moto yebani yana bato ebele balinga kosafisha en public te. Vous savez pourquoi? Quand on a éviter bilobelo bato mais ba chrétien te hein ami pesika discipline tellement un personnage public te nga na kota boîte te nga ba terrasse j'aime pas madame na melane na so malangi melana ndako ena bato bele ba mi pesa ba discipline wana aza kutu chrétien te bon ce oza chrétien ko so mpepe na mabete okele tabe na mabete mais ekokoma mabe ba ko interpréter ndenge nini parce que faut yeba ke sango tango ekendaka ekei bato nyonso te ba ozo chance ya rozana version ya solo ke ezaki ya solo ezaki ya lokuta yango moni ba mususu il faut évitaka. Apôtre Paul a oloba pona chite nazo ko s'imposer ba abstinence ebele na nzoto yo na o traiter durement mon corps pe nazo tenir ye assujettir ka pona bit moko na batela bonzambe pona bungisa te couronne ezo zelanga so continuer na passage na au total tanga ba olobela objectif ya pèlerinage na biso eza pour lobito remporter prix moko ebele babungi kaka likolo ka ba sentiment mokili komela maltina yana o mabete na bike bato ebele ba oloba bongo mela masangeza mabe parce que na ba commentaire na mona ki place ni bible zolo ba komela masangeza mabe. Il y a de ces choses là on a besoin même pas bible komango so talika ba conséquences nango o comprendre que lo wana ya bien te neti polygamie mibali tellement bazara bandumba et balingaka ko batela eloko wana ou encore et ko zwa ba raison to ko protéger ya moment ba yana ba exemple ezanga mituna makolo David azali polygame songola azali polygame nzamba tikala ko pesa mutu comment on dit nzamba atikala ko tinda mutu na mutu tazala polygame mais sa volonté ya mutu et neti ndamba za dictateur te atika mutu asala choix mais ba ko kosamba c'est ça. Il suffit qu'à retard la conséquence à polygamie. Tu vas comprendre que la polygamie n'est pas bonne. Quelle la Bible va tenir sur exemple que nous sommes là dans la basse belé par la zala qui boye Salomon et autres. Tala ba vie na bango. Tala ba basse na bango na ba bana babota. Au monde qui a eu des très sérieux problèmes il y a mabe makasi au même ti le lo ba to be ba subir barrière ba zo subir polygamie et amabe. Il suffit retard la cas ba conséquence et amabe. Masanga mutu to amela masanga abi ke masanga pesa pour ça masanga pesa pour ça moi si so mele masanga ozana bezo langwa te le fait ka romela ngo pesa pour ça siko so balata osane kaso via ngola mutu nyoso monati o kubuka do déjà za mabe c'est ça do yom to lo bageno masanga za liso te yeba ke za la conséquence ko memona liso
na mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe esikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozingami na bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa ardemment tu m'as rendu intouchable ardemment tu m'as rendu invincible aliwa na yo tokomindela santu lisekwa na yo tokominde balongi nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi me par son son na se métamorphosé osimi mosambo maladi na miso olingo bebi naza toxike grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko